ba autorité la biso ba yebi nzambe te ba diaspora mingi ba travailler les diaspora ngo namoni ka oyo stade de martyr ezali makila ngo tanga lokola mutu moko akufaki likolo be makila ezotanga ntango natuni nzambe ayebisi nga hotel ya mboka na biso ezalaka na stade de martyr biso totelemi awa balobi yo otelemi wapi yango nazosenga bino bosabone vraiment massivement na Anti-Stress TV chaîne na ngai ya yo ya ye ya biso banso so boni bomona ba gag ba émission éducative boni bomona ba vrai film proprement dit film Anti-Stress TV biso totelemi biso bakona biso les sikoyo s'abonner alors massivement ici ka bakomi abonnez-vous na rouge wana yo Dobika. Allez, Dobika. Bonjour bande ko na biso o bola na biso partout pe ba abonné nyonso ya Anti-Stress TV place nyonso bozali na momesa noté ndenge toyaka kaka na ba analyse vraiment par la grâce de Dieu na eto kabolelo mo est très important oyo tozala na momesa noté to na lobi tozala na momesa noté c'est parce que naza mosali ya Nzambe nazokamba bana Nzambe ndenge nalobaka à chaque fois je suis ministre de Dieu dans la nouvelle alliance oyo Yesu Christ il est notre Pâque, notre maître, notre souverain sacrificateur. Et dans la vision moko e perturber ngai mémoire naina kabwana bandeko surtout les gens qui sont spirituels bandeko bozola na biso partout bozana à Londres bozana Afrique du Sud bozana Belgique France Hollande bozana Irlande Canada États-Unis bozana Angola Luanda bozana Brazzaville bozana Gabon Cameroun Côte d'Ivoire Nigeria partout au bozola na biso ba diaspora congolais puis ba déolation bazana Kinshasa plus la 23 communes il y a ville prophète à Kinshasa pe na ba autorité au bozola na message na vision na ngai na la na butu na momesa loka to message ko sambia na butu na moni mwasi moko abunene aza molai bandeko boyebi film ya quiconque bato batala film ya quiconque niamo babengaka quiconque mwasi yango molai azotambola na ville province ya Kinshasa lolenge azotambola azalaki na bakantine mibale kantine moko ezalaki na salite boyebi salite ya badale azobwakaka yango na ville ya Kinshasa abobi kantine mosusu ezalaki vide mais soki atamboli oyebi soki olingi otoka mai na kantine alekisi kantine boye ekomboli mabele zwi mabele écoutez-moi mes frères et sœurs mwana mwasi wana asali yango ville ya Kinshasa mobimba asali yango ville ya Kinshasa mobimba e namoni vision wana etambwisi nga nazomona ye na mokongo na ye ndenge alati elamba moko ya rouge e ndenge alati azotambola vision oyo ça m'a effrayé toute la nuit ça m'a donné la peur même parce que voir de telles personnes non namona te mutu aboye nalingi interpeller premièrement nos autorités Dieu existe surtout bato oyo bateki mboka oyo to batekaki mboka oyo spirituellement na monde de ténèbres Dieu existe il y a une image ya mwasi moko ba autorité ya mboka basala na ye alliance pour manger ou pardon pour boire le sang des Congolais et pour piétiner notre terre a piétiner mabe na biso azwa en possession pendant namoni ye azotambola
Gloire à Dieu, boyebi tango nzamba pesaka vision, tu as pesi prophétie, il y a ma bête vision, ma il faut remède des ala, remède. C'est ça ce qui m'a beaucoup réjoui. Na komona nini? Na moni boyebi image de bayebisaka biso totanga na Bible ya Goliath lenga bunanga na David. Mais je n'ai pas vu une personne. Mais na moni ka libanga moko euti soki wapi ebeti mwana mwasi wana na mbunzu aza molai makasi koleka kotouche même nayebi te koleka banzete koleka baimmeuble napesa exemple bone bomonaka immeuble na biso building na biso ya Sozacom molai ya ndenge wana akwei ntango ye akwei kokwei akweyaki namoni akwei lokola na boulevard du 30 juin prince ekatani bandako ekwei baimmeuble ekwei namoni c'est bizarre. Bateau balotaka babona ba vision, vous allez quand même comprendre de manière de l'autre, je suis en train d'expliquer. Il y a une voix ezolo balamato inanga, elle est tombée, elle est tombée, elle est tombée. Écoutez-moi, mes frères et sœurs. Ozokoka na sango parce que dans le lot yangote. Balobi elle est tombée, elle est tombée directement na joui référence, il y a livre ya Apocalypse. La Babylone la grande. Elle est tombée la Babylone la grande. Il y a une force. Il y a moi si mon spirituel la kati ya mboka. Ils ont ba autorité ba sala alliance na moi la moi si wana. Écoutez. Tant on a bani ko sambe la disait du Seigneur. Ongo ebisanga nini na vision oyo lingi pena o expliquer nga nini. Eza makambu 5 au polo ebisingaye pour m'interpréter la vision. Écoutez, la première des choses. Quand on a simba qui a salubrité, a salité. Nzamba ayebisi ngai azotia salité na ba rond-point nyonso ya ville ya Kinshasa. Mutu asala alliance na mwana mwasi wana azali ancien gouverneur ya ville ya Kinshasa ya régime oeleki. Régime oeleki ezali régime ya Joseph Kabila. Babi gouverneur yango awumelaki asalaka alliance. Et moi mwasi wana bandaki kotinda ba djinn ba esprit ya mabe bazo créer ba salubrité ba salité na ba rond-point ba salité onde ezali ko benda ba esprit mabe et c'était pour gouverner sur le peuple. Tant salité zozala mingi ezali pona ko captiver mémoire morale ya ba peuple ba tomboka te. Et nzamba ebisinga c'est ça cette mission moi cher bandeko ko sala pe asala kayango. Kantine mususu wana bazotoka mabele nzambe azoyebisanga que non la terre notre terre de Kinshasa a été vendue batekaki yango na monde occulte. Après le Seigneur me dit ceci ba obozomona eza ba mabulu ezalaka créé na butu par les esprits méchants, par les esprits sales, par les esprits ya monde à ténèbres. Ba autorité la biso ba yebi nzambe te. Les politiciens congolais bayaka na église Seigneur alobi bayaka kokosa nzambe ba yebi nzambe te bateki mboka oyo na monde de ténèbres. Basala alliance na esprit des eaux. Esprit des eaux on a enclava ville à Kinshasa. Écoutez maintenant ce que cet esprit a imposé na jeunesse. Ils ont vendu la jeunesse en sorte que jeunesse a dû penser sur l'avenir na été. Il y a que les mafinga, l'impudicité, ivronnerie, vie à ambiance moko exagérée, ba s'occuper na vie na bango spiritualité. Et le Seigneur me dit, il y a une complicité avec d'autres églises. Il y a plusieurs des églises oyo bazali na monde satanique, na monde occulte. Église wana nous omona ba politiciens bayaka kofanda mingi na ba église wana parce que baza batu na bango. Tant vous ezobisanga elle est tombée, elle est tombée. Le Seigneur me dit c'est la prière de plupart au basambeli moment oyo le pays a été vendu dans le monde spirituel. Dieu a écouté cette prière. Le Seigneur me dit ceci. Israël, j'ai écouté votre souffrance. Moi-même, je suis venu pour descendre et délivrer. Écoute-moi, le Seigneur lui-même est venu délivrer le Congo.
Maintenant, naye komona kombo, balasinga kombo. Le Seigneur me dit, il va maintenant balayer même dans la classe politique. Et ça, la batusu sur bakota basoloka, bateka bana bango, bateka bandeko na bango, bambula na bambula, batanga ka bakombo na bango, bazala ba gouverneur, bazala ba ministre, ba président assemblée nationale, michou bazala toujours na chaque régime. Ils ont vendu la destinée à bana na bango, ya bandeko na bango, ya batu mususu. Seigneur alobi azo sokola. Mais écoutez, quand j'avais prié, la journée interprétation, c'était vers 3 heures, j'ai encore na lali lisusu. Na bani ko sabela muteba on Seigneur tu voulais on bisanga pena nini. Écoutez, na moni ba avion zo kita ebele, ba avion zo kita bena batu, na ba bagage manga bebele. Le Seigneur me dit que a de fois ki mboka oyo na ba diaspora. Ba diaspora o ba yaki la plupart des diasporas va s'abuser, va sakani, mais sous bazaki de l'autre côté nzamba pamboli bango au travers cet régime oyo. Nzamba lobi il y a des vrais diasporas au bazala mutema koyiba te. Bazala mutema ya koyina te, bazala mutema koyiba mboko te bazali. Seigneur lobi que non, il y a d'autres diasporas qui viennent travailler mikolo zoya. Donc comme année prochaine, ba diaspora mingi ba travailler, les diasporas ngo na moni bana basi mingi bana mibal ka mukie. Le Seigneur me dit il y a une mission que Dieu va envoyer aux diaspora pour na mboka oyo. Et diaspora on a baza catégorie moko nzambe à préparer. Eza catégorie ya ba miibité, eza catégorie ya ba occultiste te. Eza catégorie moko nzambe à préparer. Ils viendront. Maintenant, na komona sur la vision ngoni. Nazomona lokola koni moko ya noir likolo. Bon, la mapata koni moko ya noir. Le Seigneur me dit, il y a une épaisse dans le ciel congolais. Épaisse ou eza lokola epekiselo. Eza lokola ebaka moko batia dans le ciel congolais. Le Seigneur dit, aloka ngona mboka oyo. Mais il faut ma politicien batika ba vie na bango ya mabe. Ba politicien congolais va changer manière na bango ya kozalela. Et beaucoup des églises et baby pour les politiciens wana. Ba politiciens wana bazo financer l'église wana, ba politiciens wana bazali ba partenaires de l'église wana. Ce sont des grandes églises, ils ont décidé na babutu. Il y a des réunions qui se passent bango pe bazalaka. Seigneur dit alingi akombola. Nazongi sur la diaspora. Écoute, j'insiste. Bande bozola nangano boyoka ngati na leki na message, j'aime parler si Dieu m'a parlé. Je n'aime pas dire que non, non. Dieu n'aime pas les mensonges. La Bible dit tout ce qui n'est pas fruit de conviction, c'est un péché. Si je ne suis pas convaincu ou je n'étais pas convaincu, je ne pouvais pas passer pour vous annoncer ces grands messages. Même l'église aminene au bakoti occultisme, bazaba ami ya ba quelques politiciens au batrahi mboka oyo, le Seigneur dit azo laver. Il y aura des morts côté bas politiciens, il y aura des morts côté bas pasteurs. Des grands pasteurs, quand je dis les grands pasteurs, il n'existe pas des petits pasteurs, mais plutôt des pasteurs qui sont renommés. Maintenant, na ba diaspora, na moni 3 pays. Balaksenga ba drapeau misatu. Na moni drapeau ya Afrique du Sud, na moni drapeau ya Belgique, na moni na drapeau ya Canada. Et dans 3 drapeaux, il y a un groupe moko ya batu. Bakozala choisi dans mikolo zoya dans le gouvernement zoya va travailler pour la mboka. Le Seigneur dit qu'il a na bango pour la mission ezala mission ya pour rétablir économie à mboka oyo. Mission bozala ba ambassadeur, mission bozala gouvernement central, donc gouvernement na kati ya ville province à Kinshasa comme ville ya ba institution, mission bakozala ba poste ministériel. Nzamba otina bango uniquement pour la stabiliser l'économie. Le Seigneur a dit ceci. Les politiciens congolais mingi au basali alliance dans le monde la ténèbre. Yango bozomo na salité zami na ville Kinshasa ba mabulu bokola na butu bola mukila to mo place moko libule chumwami. Ce sont ces esprits là. Ba esprit wana ezo silika nango teza musala batindi yango esala. Yango mona batongi prince après quelque temps prince wana ekufi libule botami. Ce ne sont pas des réalités naturelles ou des histoires naturelles, non. Ce sont des esprits maléfiques. Et nos eaux ne sont pas purifiées.
le 4 le rond-point na biso eza ba rond-point mona butu moi shi wana ayaka kubwaka salite rond-point Kipwanza rond-point Victoire rond-point Ngaba rond-point Mandela rond-point Kitambo plusieurs ronds-points même rond-point gare centrale ba rond-point nyonso rond-point quartier 1 ba rond-point nyonso bien ville à Kinshasa mais écoute-moi naye komona nini naye komona balakisi nga makila ezotanga makila yango ezotanga lokola baotangisa yango ezotanga wapi bomoni bisika oyo stade de martyre ezali makila yango ezotanga lokola motu moko akufaki likolo me makila ezotanga ntango natuni nzambe ayebisi nga hotel ya mboka na biso ezalaka na stade de martyre natuni nzambe hotel ezala kuna ndenge nini nzambe abandi koyebisa ngai zonga na histoire na bino ya mboka bisika babakaka bato là on avait pendu 3 personnes époque ya Mobutu tant Mobutu abakaka bato wana mibale bapanda bango baboma ye bango makila na bango eganga ya place wana donc hôtel ya Congo ezalaka place wana c'est là où que on avait vendu notre pays c'est là où qu'il y avait l'alliance entre Lucifer le diable na mboka ya biso bapesaka ye makila ya bato je suis historien nakoki kobosana ezalaka papa Kimpa ezalaka Emmanuel Bamba ainsi que l'autre là bango misatu Mobutu abomaka bango wana makila bango ndenge etangaka wana eza hôtel mobimba etelema pendant que nous cherchons le faire de prière pour la nation le Seigneur me dit ba prière en nation mingi ezosalama aza contact nango te mato bazosala ba prière en nation wana awa na ville ya Kinshasa maboko na bango eza na makila maboko na bango eza na mabe maboko na bango eza na bosoto et quand le Seigneur me dit que elle est tombée le Seigneur m'a réconforté que non l'heure de la délivrance a sonné l'heure de la délivrance a sonné pour notre pays je demande à tous les Congolais soutenons notre pays dans la prière même à ma guerre autour les arts spirituels les arts physiques c'est ça le message que le Seigneur m'avait parlé n'a partagé na biso et ça le quoi sujet de prière pour tout le monde à Kombola nenga linga Kombola parce que l'avenir de nos enfants est en jeu. La génération future, des générations futures, ma jeunesse, génération où ils ont en jeu, parce que monde à ténèbres, n'a pas alliance et salama et ma belle amour. Vraiment, je vous aime beaucoup, que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola bino na mabota la bino place bozali, et un message oyo, le Seigneur m'avait fait voir, m'avait fait vivre, nena kina tali sana monde entier. Bisika ba diaspora bazali ba kongomani bisika nyonso bozali l'heure de la vérité l'heure de la délivrance a sonné dans notre nation continuez de prier comme le diaspora juif à l'époque il y a Bible babane ko sambela pona mboka na bango pendant que Israël était en captivité les prières il y a ba diaspora juif de yakitina Israël avait délivré le peuple israélite na moment ya au Babylone. Vraiment, je vous aime. Je suis votre frère. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble. Qui met la mabota la bino. Bao ba na ba problème za ba pesa ba solution. C'est Jésus qui gagne. Le Congo, c'est l'entreprise de Dieu. Le Congo, baza peuple et ensemble. Merci beaucoup. Ciao. Merci.